ntango ya konseforme par rapport ya bamangomba yango oyo ekoki ICT Bonzambe magazine na bino ya ntango nyonso oyo bomesana kolanda chaque jour na baitando moke pona kopesa bino basango ya bamangomba tofongoli basango na biso pona koyebisa bino ke Congo Brazzaville ekoyinda bongo du 29 au 31 mai 2015 elongo na mosali na Nzambe prophète Obami Martin Luther pona koyeba mingi bolanda elema oziger ngongolo a proposé pona biso. République ya Congo Brazzaville ezo continuer ko bouger na rythme ya ba prophétie ya mosali na Nzambe prophète Obami Martin Luther bapanga Vincent Brazzaville ezali toujours na maboko ya nkolo Yesu Masia papa mama bana na Nzambe ya République ya Congo Brazzaville bobenga mina milulu minene oyo mosali na Nzambe prophète Obami Martin Luther abengi sibino ekosalema du 29 au 31 mai 2015 na ngonga ya 16h ekosalema na salle polyvalente ya commune ya Wenze pona kolengela kafumba na milulu oyo ekosalema bongo na palais de parlement kasi bozwa te ya kotala ndenge nini mosali na Nzambe aza ko continuer kosala musala na ye. Chaque jour je vais chercher. Chaque jour je vais à la montagne. C'est ma vie. C'est ma vocation. Et en cela, amen. Il va j'entrerai dans le royaume des cieux. Tolobi soki oyoki ngai te yonde ko ovandi na Wenze na plateau na Mongali na tarangai tope na makelekele tolobi soki oyoki te tokuta na biso nyonso mokolo ya le 29 au 31 mai 2015 kuna na salle polyvalente ya commune ya Wenze ya kapo Nzambe ya Obami Martin afongoli maboko pona kozela yo tozongi na République démocratique du Congo pona koyebisa bino que bandeko ya église de la voix de Dieu oya commune ya Bandalungwa bazali kokoba kaka na milulu na bango oyo kosila le 9 mai 2015 pona koyeba mingi Pituzita asine reportage oyo bazo continuer toujours la présence d'Atan Nzambe par jeunes chrétiens ya église la voix de Dieu ya commune ya Bandalungwa sur avenue Bundi numéro 6 na commune ya Bandalungwa banda Chibangu bampanga Vincent Bondi Melangai makambo eza kosalema awa Nzamba zozwa lokumu Paul Esiba bandaki ute mokolo ya le 4 mai 2015 kaka ndenge bilile za ko témoigner lelo lisusu mosali na Nzambe na kombo ya pasteur Louis Imba atei maloba na Nzambe kaka na mama likambo oyo basa ko continuer nango mon père agit jusqu'à présent moi aussi j'agis tolanda yi ya kosimba bumu yobo soki Nzambe pesa kinzela de amen. Je vous demande de dormir comme des bébés. Ah, na sengi na bino bola la lokola bana mike. Il y a quelqu'un dont la Bible dit ne sommeille ni ne dort. Ah, et ça la moto mongo la Bible ba bete ala la kate pa ni makate. Oya bate la kaisela. Il connaît même le nombre de cheveux de aye be ata comme tango ba suki ya moto na yo. Et si la kiboye te kaka na convention oyo mokolo ya le 7 mai vous comprendre que j'ai dit mosali na Nzambe na kombo ya docteur Jean-Marie Kabea nde atei maloba na Nzambe toujours na même thème pozwa ndenge nini amemaki bana na Nzambe na mosindo lisusu. Cet orateur, je vais inviter le docteur Jean-Marie pendant qu'il vient. Que ma belle-mère sache que je suis une femme docile. Quand elle a dépassé les bornes, réagissez. N'allez pas l'affronter physiquement. N'allez pas échanger les paroles avec elle. Laissez que votre âme lâche un soupir. Nous parlons de l'excellence, nous visons l'excellence. Et cette excellence va communiquer, va affecter ta vie. Ne rate pas. L'homme est un colocosan. L'homme est un colocosan. L'homme est un mission. À cause de la quitter lundi. Les hommes, les hommes, à cause de ce lundi, matin, à cause de cela, aux hommes, à 15h juste. 15 ans de l'année, nous allons ici comme société d'église la voix de Dieu, la Bible numéro 6.
bandage donc en petit groupe l'église la voix de Dieu même na nsima na yango bapriaki tata nzambe bazongisaki lokumu epai ya tata nzambe. Tozali korapele bino ke convention oyo ekosila mokolo ya samedi zwa adresse église la voix de Dieu ezomi na commune ya Bandalungwa sur Banda le Chibangu avenue Bundi numéro 66 référence à Retiko. On a yo kakite yakapo convention de l'excellence ezape ponayo ICT Bonzambe. Séminaire il y a 9 mois ezali ko continuer kuna na congrégation foi audacieuse internationale et longona mosana nzambe son éminence apôtre Tambulukoki Tolanda. Moto abota makape akoli tala bilili oyo bozali komona boye ezali cérémonie anniversaire ya 32e anniversaire ya congrégation foi audacieuse internationale pe 22 ans d'apostolat ya son éminence apôtre Tambulukoki Ignace Némi Abraham Bapanga Vincent kaka ndenge bomoni esengo boye esalemaki 2 jours mobimba le 30 avril pe le 1er mai kaka ndenge bilile za ko témoigner oyo ezali mokolo ya suka c'est-à-dire le 1er mai tala esengo ndenge zalaki bana congrégation foi audacieuse internationale bazalaki bango nyonso na rouge blanc pe papa wangaba son éminence apôtre Tambulukoki ateyaki bana na na ndenge esengeli na suka na nyonso boyo ka ndenge ba invité ba lobaki ngane mutazo sala fête papa grâce on zama sala ki na joba bonne pona ye ba poser ki maboko na osena nzambe aidi na bal pola nzambe net na ki akele pai na ye ya ka dada twana pona ko sepela mo ko poser ki contact moko spirituel ya makasi yango lokola emaka vie spirituelle et ça a un impact na vie yango affectaka yango ekoki déjà 22 ans et c'est comme tema nanga était papa nanga mobimo on doit gagner le temps anima était nzele position na wana ndoko esala pe esala loko moko makasi kat na vie na ye et révolutionnaire ondima na epe misana ye na dwangola kotamba na papa na bisike belé atolo ko que dire la radio onza maza fidèle et mon onza matamba na ye au moins ministère des affaires différents na ministère ba tous puis bon là on s'en rend à l'état et sungaka basala nzambe ya solo ya boye parce que l'état so sungaka nzambe basala nzambe ya solo boye je pense que pays boye aux aéroports masomingi parce que n'endroit yanga ba boye ngana koti na yokutanda ka nzambe boye nzela za manœuvre déjà ça les a été ceux qui pena l'état ba dirigeant un pays gouverneur na biso na yiko za rapena na apôtre président na biso ya mboka Kabila za rapena litoire yoka basala nzambe vraiment bosalisa basala nzambe ya boye lokola batambuluko parce que soki lelo osungiye lisungiye osala bien po ngaba ezali presque Kinshasa soki bosungiye Kinshasa kotomba masuna komo nzambe po ya te ya ka te ya mukili ndenge ko tambola adote ya bana nzambe baye bapende le banzambe donc ponanga les a sengo mingi na endroit lelo des jours lobina yaki ya melala ki pongi mona na la boite et puis lelo je pense que baksami sous mais ensemble là ba deningo de tous déjà yo marché bien tolobi ndeko na ngai soki nanu ozali kotia tembe na musika tala fongola motema na yo tobengisi yo awa na sem9 séminaire ya 9 mois ezali ko continuer nango adresse to bandeli ko pesa yo lisusu Avenue Tambulukoki ex Kayemba numéro 56 na commune Yangaba référence Libuluma Zengele koma esika wana bakola kisayo ICT Bonzambe toujours ndenge twanosaki bino na sommeur que kuna na église armée de restauration ezali koinda na séminaire de renforcement des capacités longona mosena nzambe évangéliste Guy Daniel Ntassa l'homme de tout est fini tolanda ba image ya pasteur Jean-Si Nzambi Tozali awa na église armée de restauration na bokambamia l'homme de tout est fini administrateur Yankolo évangéliste Guy Daniel Ntassa
bazali koko bakaka na mobange na séminaire dénommé renforcement des capacités spirituelles des enfants de Dieu. Oye bandaki uta mokolo ya lundi 13 avril 2015 pezoko bakaka kino mokolo ya le 23 mai 2015 de 16h à 19h. Kasi ya koyebeza que bambasu ezolimwa baside ezolimwa na maboko ya l'homme de tout est fini évangéliste Guy Daniel Tassa. Yango mokolo na mercredi 16 mai 2015 mama moko aye kotatola nzambe na l'homme de tout est fini po abotaka te batrompe bakata mais aboti tolanda akepa ya minganga balobi mwana za na position ya mabe alobi non oleda zonga na kena koluka papa soki nani wana nazonga kaka na makolo nzambe ya tout est fini aya luki nzambe ya tout est fini lokola pe loboko ya papa ezalaka tikota amamoli ye loboko kotia papa tie loboko alobi kende nga na yebiso okobota sans problème azoi ka maloba wana ake nango sans problème po nzambe akizanya alobi akei pe aboti sans problème lelo mwana oyo komo Guy Daniel Tassa betela Yesu mabako esuka kiwana te ndeko moko pe uta kipoto aye kotatola nzambe ya l'homme de tout est fini abela uta 10 ans passé kasi nakobenga kaka na nzela singa pe atatoli tolanda donc yesu ki ameli kiste moye azala na bonne santé ezate soki ameli ata mwa comprimé bakisi yango yango donc bakarton oyo fo azwa moko soki eza 30 carton faut amela combien de grains 30 grains. Alors tambe ya papa na biso administrateur tango aye abiso mon frère bimisa ba photo wa bakisi tango aye na bakisi abibwa kango kuna abwaki bakisi wana yango ba carton ozomona awa ya bakisi siko na miso na biso nyonso papa banga nzambe est-ce que pasi wana onda koyoka lelo lali oyoki yango lisusu nayoki yango lisusu te. Amen. Tolobi pe tozo continuer ko signaler bino que église armée de restauration ezomi mosikate na commune ya Kasavubu sur avenue Kandakanda numéro 10 croisement Kasavubu Kandakanda référence rond-point Victoire soki commune na rond-point Victoire croisement Kasavubu Kandakanda yakobunga te avenue Kandakanda numéro 10 na asike zomi église armée de restauration ICT bon Zambé toujours. Totikali kaka na sommaire na besoin de bisabino que 5 journées de délivrance, de guérison, miracle et que c'est le makuna na église Jésus réponse à l'honneur ya bana bana le nyonso yango mama lela abeng sibino maman ambassadeur de la paix tolanda. Après avoir mérité couronnement ya ambassadeur de la paix, maman 100 jours, maman prophétesse Malela Londi Esther, intercesseuse mondiale a Bengisi Bino Lisusu, a Bengisi Bino na nini, 5 journées de délivrance et de guérison miracle pour les enfants de Dieu, ya commune ya Bandalungwa, mwana ndala, mwana Bandalungwa nyonso. Maman 100 jours à Bongisi, intercession qui toque pour yo. Et kozala mokolonini, et kosalema du mercredi 13 au vendredi 15 Bakissa, dimanche 17 mai 2015, de 7h à 11h45. Et bongo mokolo ya mercredi ti vendredi, et zanango bongo de 14h à 18h. Tala, mwana bandal. Ovandi na Sinkin, ovandi na Mola, ovandi na Adula, tope ovandi na Bandai Chibango, esika nyoso yozomi, ovandi na Makelele, atape yozamu panzi ya Kanluka, yaka, mama intercesseuse mondiale, mama Malela Londi Esther Bakissa, maman ambassadeur de la paix a Bengisio oyako bonde la tata Nzambe et bongo maman na likambo kozala nini maman na likambo ezali ata barrière ezali boso na ngai na ko traverser adresse boyebi ezali avenue Balari numéro A4 na commune ya Bandalungwa quartier Adula bana na Nzambe boya ebele komona loboko na Nzambe po epa ya Nzambe ya Malela Londi aratakate ICT
Ponzambe toujours. Kinshasa likambo oyo etalio un grand culte ya reconnaissance et Panzambe et kosale na salle de fête Les Rochers le 31 mai 2015. Tolanda. Na lisungi ya molimo mosantu ngai humble serviteur nabino pasteur Mardoché Malukanga Oboyebi mingi na bengi sibino na un grand culte de reconnaissance oyo ezali kosalema mokolo moko dimanche 31 mai 2015 et kosalema mokolo moko kosalema wapi et kosalema bongo na salle de fête Les Rochers na commune ya Matete na quartier Batende numéro 4D. Je crois que référence aux ezali malamoko yotoko yeba ezali rond-point Kintsaku au côté route au Ekaboli Kintsaku Batende église référence à l'église Médac, donc la salle de fête Les Rochers, un grand culte de reconnaissance à Dieu. Pourquoi Tolobi un grand culte de reconnaissance à Dieu? Nzamba Batelebiso to koti mois de to koti année 2015 avec succès. Je crois que Nzambe va permettre que to koma qui nous a mois de mai. Donc tozo kende ko atteindre 6e mois. Donc Nzamba bombi biso yango tolobite nisalisunga molimo mosantu Nzamba tema loba ya mutuya epa mosali na ye alobite to sangana to sangisa bana Nzambe yango tolobi ezakaka pona bana ya atekte bana divinité te eza pona bana Kinshasa nyonso ndeko ya Kinshasa mwana maluku mwana ya Selembau mwana ovani na Kitambo ndeko yaka ensemble ngai wabino pasteur Mardoché Malukanga na bengisi bino na un grand culte de reconnaissance à Dieu soko comprendre que vinayo et sengeli yo o reconnaître Nzamba za mobikisi yaka o intercéder pona bomoina yo o intercéder pona libota na yo. Je crois que na milulu wala message clé kozala to kolobele sengeli biso ba Nzambe to vivre une vie ya surnaturelle. To comprendre que Nzambe to sambela il est esprit. Biso pe to zabatu oyo sengeli to tambola en esprit afin que to dominer sur la terre. Yangona to bengisi bino mukolo moko to lobi un dimanche soir. Dimanche 31 mai 2015, Nangonga, il y a 14 heures. Yaka to adorer Nzambe ensemble. Yaka to parler sur les surnaturels. To yeba comment est-ce que Nzambe a opéré dans les surnaturels. Yango wana invité spécial nabiso ezaka Yesu Masia. Soko sepeli oye longo nabiso ekozala malamu to rappeler adresse salle de fête Les Rochers et Zomina commune Yamatete sur quartier Batende numéro 4D. Référence ezali rond-point Kintsaku to po pousser vers église Médac. Et si quand nous comme salle de fête Les Rochers, serviteur nabino ngai pasteur Mardoché Malukanga na invité bino toya ensemble ko kumisa Nzambe et kozali pamboli. Pona bayembi surprise ezali. To yebi ke bayembi o balingaka isete musala o to salaka bazali ebele kasi mukolo wana yaka to kumisa Nzambe ensemble na bana communauté atek mobimba na bana divinité to kumisa Nzambe yonde ko église équipée benga papa na benga mama na to kumisa Nzambe na journée o culte de bengi culte de reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Bandeko ya église évangélique Vision Mondiale Daniel et compagnon basako kuba toujours dans l'enseignement na bango chaque jeudi na salle de fête La Compassion. Adoration boye bako et comme na yango coutume rendez-vous sacré à chaque jeudi veut dire tout le jeudi, le révérend Jean-Claude Ngoï à Sankisa Kabanti Nyonso, il y a Église Vision Mondiale Daniel et compagnon, à Wana salle La Compassion et Zwami précisément na commune ya Lemba, tout juste na avenue Biangala sur arrêt qui passe pour na kolakisa bango malakisi ya solo. Pour na jeudi oyo 30 avril, le révérend Jean-Claude Ngoï a pesa kitem oyo la puissance de l'attraction à Mosali ya Nzambe azalaki ko expliquer yango na livre ya Matthieu 5:13 tina 16 wapi pai soulevaki ko eloko oyo tozali na yango nde to communiquer kana baninga soki olingi bato balanda yo tope
bato ba attirer regard na bango vers yo, il faut la puissance et attraction. Awa azalaki ko expliquer que tozali ba mungwa ya mokili, mungwa ezali eloko oyo epesaka gu pe lisusu tozali ba mwinda oyo esengeli te ebomba manase ya eloko parce que esengeli tongenga poto communiquer na bato eloko oyo tozali na yango. Bolanda ndenge ateyaki, en tout cas tout le monde na kati ya salle azalaki koloba amen. Mais la maladie va passer. Amen. C'est encore toi tu es destiné comme partage, c'est la bonne heure. Amen. Tu peux avoir des difficultés aujourd'hui, maintenant. Mais ces difficultés ne persisteront jamais, ne prendront jamais le dessus sur toi. Parce que demain, la situation va changer. Je suis en train de te le dire. Nasima ya mateya oyo esengeli boyeba ete balekaki na prière parce que culte po ezala complet esengeli prière esalema botala ndenge babondelaki en tout cas Nzambe ya se manifestaki parce que culte et enseignement esengeli bato bateya na ndenge esengeli babondela po mateya wana efanda na kati ya bato na suka na yango bakomunikaki bonzambe na mikro ya ICT. Nous continuons, toujours continuer dans le thème de Bisso, Tolobelaki sur la restauration, tout le sur la résurrection. Aujourd'hui, nous parlons sur la puissance d'attraction. Nous disons ceci. Yo moto. Ozali mungo. Yo esengeli yo bimisa saveur pour attirer les autres à la conversion, les autres à la bénédiction. Rappelez bien que oyo ezali juste culte et enseignement. Olingi kozaba enseignement ya solo tous les jeudis basanganaka awa à partir déjà ya 16h na salle de fête la compassion et zwami précisément la commune ya Lemba tout juste na avenue Biangala sur arrêt qui passe. Kasi bobo sanapete comme okolo ya dimanche ezalaka bongo culte ya action de grâce bandeko nyonso ya église Vision Mondiale Daniel et compagnon bayaka kokuta na awa na salle de fête et la compagnon elongo na visionnaire ya église le révérend Jean-Claude Ngoyi sokolingi ozwa ba véritable enseignement en tout cas adresse ezaka kamoko dimanche pe tokutani Nzambe na mobimba na ye akokumbama ICT totomboli bonzambe toujours. Ezali bongo awa neto bouclé complètement édition na biso ya moko lelo. Merci mingi na bino pour na fidélité na bino bozalaki ebele pour na kolanda info chrétienne magazine na bino obo mesana kolanda tango nyoso. Soki bo sepela ki ya solo na ba image tika bo pesa merci mingi équipe technique ozaki au four et au moulin pour na kopesa bino musala ya kitoko boy na sima caméra tozaki bongo na Mouzenyangi azalaki ye moko te azalaki bongo na Roland Kayembe chef d'édition azalaki bongo pasteur Jean Sinzambi peso bo sepela ba image bo pesa merci Mingina Merlin Gongolo qui soin à traiter ba image réalisation pe coordination et si mama kina yemoko Ziger Ngongolo bakisa et bali kasi to kabona na verset biblique ya oyo to fungoli mokanda ya Jean chapitre 5 verset 1er bi lobi na bisobwe muto maladi oya salaki 38 ans azindaki na maite Yesu ayebisaki kaka prends ton lit lève-toi et marche yo pe likambo na yo ekosila na tango moke bamata bakita biso toloba kaka tozaba na Nzambe yango tolobi ICT bon Nzambe toujours.